respecter quoi il faut qu'on respecter nga pour nga respecter yo mais to yo respecter nga te nga na bien te donc so mona moi ça ndako aza moi si na yo comme c'est quoi rideau te le quoi ennemi na ote a camarade no liboso comme moi si ana droit à koboma yo a coach alambela kaya ce qu'on va sous-vêtement a kosalo mabe na nyonso omoni ni même ba mité à mabe yo mo si na ndo se pesa ete libanda ndo se pesa libanda on se fait libanda il faut se tomber dans ndako a moi si no partout que faut ça moi si na yo a le quoi camarade no liboso za ye peut-être ndenge passe ça donc toujours ébatté toujours donc monde comme intérêt toujours mais et ça le sous bon côté et comme bongo donc mobala au préféré moi si au hasard bana misatou moi si au hasard bana mi balé ozomona bana misatou bana mine. Donc et puis moi c'est un petit aux bongo a comme next ko jouer pe sous na mibali a comme ko sara l'esprit mibali a respecter pe mibali en côté moi yebi gaza mbongo na yaza sir yo ke muso au kota est-ce que maman les dit bonne réponse pour ya Francine en plus il faut y aller non la location bas façon c'était balté parce que ba salaire pour les cannibales c'est quoi yo qu'on a au monde. Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Ndé. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Ndé. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss life. Congo Promo TV, Raph Ngindu #1. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Bonjour, bonsoir, chers internautes de Congo Promo TV5.com. Aujourd'hui, je vais vous parler, c'est toujours votre servante Gisela Coupé Barbie display la façade, sans oublier Kanyama de la presse. Attention, avant de vous mettre en photo, il y a avant de vous mettre en photo, il y a Kiti Nabino, bon,
bana pour na oyo bazangi famille pour qu'on a quitté nos photos parce que quand la presse azali. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, ça parle des divorces. Pourquoi tant de divorces en Europe? Pourquoi tant de divorces dans le monde? Pourquoi tant de divorces dans Makambo et surtout dans la communauté congolaise? Alors, sans oublier Natiki, mon boss, Rafingindo Babi, na Boston Babi, boss à boss. Si tu oyo, et si tu es dans la vitesse Android, comme moi-même quand il y a de la presse. Dans le but la vidéo parce que nous ressemble des alités parce que nos alliés les alliés les alliés Fotia boss na ngamo Rafingindo na petit na ngande yo la sa masolo. Alors on a yes système en film chicote parce que balobi avant ça l'émission on t'a bien caméra photo caméraman tout ça na manqué photo ozora bien avant que tout ça avant que na banda pour que ça la émission kanga photo ya bana na yo kanga photo ya ndako na yo ta la famille na o malamu parce que quand nyama de la presse azali wa Gisela Poupée Barbeau vous êtes votre artiste tozo kota na kati to vanda to vaki déjà ba invité na biso mususu to zalana ba mususu to ya bakanzi shop ya ba bombo master na moko la sujet à divorce toujours parce que trop c'est trop. Alors à suivre. Bon, maman a biso. Sarani awa ndi to vai kuna ndani to sa kisport à propos ya dolo bala. To ma ko ma te na sujet à divorce. Pourquoi ton divorce na? To bana na fite parce que ni to ana na photo parce que ma babi na biso do ba réclame to jouer belé tellement à propos ya ba divorce et puis ba na biso ya photo awa. Donc on te na to eba. Maman François s'est présenté juste encore une fois de plus parce que comme on a au babi ngako ba yebe le kana ko wana ya kombo ni to ba mama kasi parce que ba yo ba bien. Merci beaucoup la question que vous posez là. Comment on a maman Francine na Djidja wangu na Pessel. La maman Francine a Djidja wangu. Oui, la travail quoi. Babi Bernadette, elle t'a la bonne caméra maman pour qui m'a invité dans la maman Bernadette Njolo. Souvent on vient dans Binate, intime Mabina donc Babi Letty, la charmante, Babi Letty Nani. Alors, comment on a Laetitia Boisse, et on va y bien trop. Toujours qu'à Laetitia, parce qu'on a bien un ordre de bon, ngai ndebo misanga comme la tinga benga Gisela Poupée Barbeau babi la façade isibo ki ba mikolo ba libo kanga photo parce que avant obima boya ka kanya ba la presse azali kwa to kanga ba to so kangi photo tali famille na wote na to okuta na keba donc ni to do continuer ce na so to débat manqué parce que makambo na ko de comme niveau la moi et les mêmes makasi parce que vous comprenez ce sens na moté alors vous aussi na ba tika na bango ba célibataire ba tika bango ba lobi siko ko na donc c'est ça la photo parce que tu vas dire non est-ce que ça pour la location à bana pour la Francine la coquille pour le bas des questions posées la coquille pour le bas la question posée comme nous le biwana et comment ça appelle la location mais pour nous la monnaie ça m'a remboursé la carte et ça la location et puis et ça les sous je pense que les balles beaucoup que basi baza bon billet nazo mona pe lisusu basi lisusu à partir azo gagner mbongo pe lisusu koleka mobali donc basi musu baza na respecter azo respecter lisusu mobalité azo yeba te ke oya bazo zwa mbongo bazo gagner mingi et puis mibali donc ezaka makambo ebele mususu pe tokotala mobali mususu ke azo préféré moi si y a 3 bana 4 bana azoyebake kuna mbongo bien donc ekomi so oza oto oza na mwana te to soki ndenge donc monde vraiment tozomona neti awa na baeurope penza tozomona ke monde ekomi vraiment intérêt trop donc tozokomprendre te ndenge baparent na biso babotaki biso penza na bomwana na biso ndenge libala ezalaka penza ke bobandi penza ndenge ya bokoko penza ndenge pasi ezalaka
donc tozoyeba te toujours donc monde ekomi intérêt toujours mais eza lisusu bongo te oyebi mpona bato bakoma obota bana misato sikoba oyo baza na bana moko to bake babakisa bana parceke bagarde mibali mpona divorce esala nga nazomona ekomi bongo donc mobali aopréféré mwasi oyo aza na bana misato mwasi oyo aza na bana mibale ozomona bana misato bana mine donc epuis mwasi yango mpe tia ozala bongo akomi neti kojoue mpe lisu na mibali akomi kosanga na esprit ya mibali aorespecte mpe mibali yango te po ayebiki aza na mbongo na ye aza sire yo okei mosu akota estce mama leti mpona réponse oyo ya francine apesi oyabi balocation basi bazorespecte mibali te parceke bazozwa basalaire koleka mibali sikoyo mpona omoni yango. Merci pour la question, ma Gisèle. Non, pas comme qui est belle. Ma Francine a raison. Au niveau du sauteur de Dana qui chasse, tu vois, maman a dit sur ma botte qui dit sur les restrictés ni balle. Après ça, vraiment, attends, on va aller l'autre côté, battre, respect-moi, maman attend à qui à qui côté, capon a ni pour allier ça. Allier ça, bana, respect, mais ah, on a pas de respect, ça, pour la nini, biso, on tombe ça ni balle. Et alors, quand Francine a zana, on va ni nanda. Voilà, ça dit ma bébé, a bien gagné na juillet, la garder, c'est le sous-bousseau qui pas bien. Nga conseil na opé ça que au monde ils sont déjà au beau tina mobile, il faut qu'on y va pour respecter la mobile. On va la taza moi na mukie, ça qui est à bona ndako, boko la bona moi mukia mobile. Azana valeur ko koleka bas, c'est pas mobile ya le quoi mo konti na kata libota. Mais ana poto respect ça te, moi ça évite nga ba futa nga boye. Nga za na zoka na 1000 €. Ba futa nga yi. Mais so na mobile na ndako te, ça passe. Mobile pe en tout cas baye ba pe passer à moi si ba respectera pe basi mobile il faut que l'on kana ton ko le na moi si na yo exacte que moi si na fin du mois sur la personne ba pe ça fait mo rebelle sur ka 100 pour moi na fois lata moi la fois c'est la bien bana poto ba lia kana na maman j'ai fait ça parce que tu as 150 €. Moi la fois c'est la bien bana bazo lia bien tout le monde ba musu ba lia ka bien te ba ta ka bien te bana baliaka bien te balataka bien te mpona nini mpo mbongo ezaka mama amoni saka ebangi na wuti kuna mbango asombi bana bana éducation ya bien te omoni mama so nyonso boti bana mibale misato fanda na bango mpona éducation mpo bana baza bafutur donc lobi bango bakoede yo sikoyo kolanda te mobali asalaki basala mibala poto bango bajigolo mosu baa bajigolo mosu bana suti ya bana mosu bakenda misala mobali deso bali kokabela ye osala boy pesa boy opepisi vi ya mobali wana ninga nalobaka moke mpo na ndenge mobali oleki asalaki mobali na ndako ninga na complete ka moke na ndenge ma francine alobi nazali na mingi te yango na complete ka bongo ma Bernadette olobi nini mpona badivorce babi mpona location basi bazorespecte mibali te makambo ekomi antuka basi batelemeli mpe basi bon basi bazorespecte mibali te parceke baozo basalaire ebele salaire mponi balocation donc tozala bana ebele ozwa mbongo ebele yango esaka divorce ko tosala nde tozwaka mbongo ndambo ndango tokabulaka bapapa mpe mpo kamsa tovanda. Merci pour la question. Nga elo nalingi napesaka comme conseil pa bamama parce que papa aza important na kati ya ndako malgré mbongo malgré nini papa aza très important mama mpe aza importante parce que tout etombaka sur bana toomona tovandi na Bruxelles toomona baconséquence ya badivorce wana mpo na nga na kosouete yango te parce que nini lelo oyo mama otikali bien mpo na mbongo otikali na bana alors on peut éduquer bana te alors bana baza pe na besoin d'éducation ya papa na bango ozomona c'est très important papa zala mama pa zala pour na éducation ya bana surtout na bêtise c'était parce que lelo eza nango bien bana baza mike ozo profiter na bango profiter na bongo na bango mais faut tala pe avenir ya bana faut bakende ba université bana faut bazala bien encadré parce que biso ba parents ba encadré ki biso yango lo to komi ba il faut tozana souci premièrement ya bana conseil eza yango wana donc divorce eza eloko ya malamu te bapapa bayeba korespecte bamama bayeba korespecte bapapa biso toza babantu toza baafricain
alors tomema yango ndenge balakisaki biso toya kolanda mondele te awa keno benga na mobali mpo otikala na baavantage tomona mpe baavantage yango mpe te parce que mbongo yango eza mokie lelo mwana aza mokie lobi ntango akola abanda koexige eloko oyo alingi boyeboye mbongo ekoka te yango wana tuka divorce mpo na nga eza malamu te papa na mama boyebaka ndenge nini bokomemela couple na bino kasi soki na ndenge na ka oyo tokomona ke basi bakomi kobengana libala boso mwasi akoki na ye ke amoni ke toboyi te babi pour le meilleur pour le pire mais parceque eza mpe bamabala yango mpe divorce mpe mosusu eza bayaka tovanda parce que biso tozoconfrante ta mosusu makambo oyo eza oyo akokisaki mokano na ye epai ya nzambe wana fo tosala tunta baprotege mariage wana bavanda mais so eza kaka ke non yaka tovanda na systeme wana sono toka esimbi te so osali ovandaka mpo mtamona oprésent na mobali sikoyo yo omoni ndenge nini ngai bon ngai nalobi boye na bacouple oyo mingi basala bamariage donc bibi na premièrement na bacouple oyo mingi babalana officiellement na miso ya l'état na miso ya famille na église na miso ya nzambe parce que babi tous se supporter les uns les autres soki lelo naboyi Jean mpona ke kozwa Pierre Jean aza na badefo na ye Pierre mpe akozala na badefo na ye so nakoki Jean te nakoki Pierre te nakoki nini te bana mpe nde baza na so nalakisi bango lelo 5 papa si papa rete mpe nanga mama eza mpe mabe mpona éducation ya bana mobali mosusu mpe akoki koyelanga mpe boye na ndako malgré tout naza na bana naoganye plus mais ngai nalingi mobali mais mobali alingi bana te ozomona donc yango wana kaka to se supporter parce que tant bobalani eza pour les meilleurs et les pires conseil eza esu mpona balibala yaka tovanda yango wana mpe komaka lobi mariage tina nde bozomemela yango yaka tovanda na kozoba te navandi leo na Pierre nazongisi leo na André nazongisi boye non mpona dignité nanga mpe mwana mwasi eza respecté alors bamama bayebaka ndenge nini ya kovanda mabe toyeba kose supporter toyebi te so mabe mosu eleki makasi tokabwani c'est tout ntango tokabwani wana il faut natikala na réflexion réfléchir na kowela mbangu te ke non dokwa na boyaki André lobi na ntango na pokwa na koiti Pierre non faut kozwa temps na 8 ans nanga na bondeli mpe nzambe nanga lokola André azalaki mabe Seigneur soki nga mpe nazalaki mabe ya sepela na badefo nanga te tokolakisanga motu ya malamu oyo nga na konfonde na ye famille oyo na kosala boye conseil eza bamama botika lelo Pierre akotaki na ntongo André akotaki na pokwa Jean akotaki na moi donc eza mpe respecte mpo na bamama respecte mpo na yo mwasi respecte mpo na libota na yo respecte mpo na makambo nyonso donc conseil nga napesi yango wana mpe bakose supporter les uns et les autres parce eyaka nango parce que tant babi pour les meilleurs et les pires okanisa te ke okozala kaka na bapire meilleur te pire mpe koya to se supporter c'est ça tonga toloba bon siko mpona baoyo bakoma kobengana bango mobali parce que amoniki amonoki na ye te wana mpeza mabe bon nakoki koloba boye basi oyo bazobengana mibali mpo na ngai namoni mpe baa na raison na ndenge nini mpo mibali balekisi kindumba mobali moko azaka mosu na 3 basi 4 opesaki ye mpe bien te mwa mobali azokee libanda soki yo ozalaki mwasi oyo ozorespecte mobali na yo osala osenge so ye mpe kuna mobali okebana ndeni ni olobi mibali kindumba eleki naboyi te me mobali mpe avasa kindumba wana soki yo tofolaki porte na mama babi femme sage bâti sa maison yo soki obâtir ndako no bien te nde esaliki mobali na oabiba libanda epe mpe mobali soki abi libanda ifozala ndenge osola mobali mpo mobali azonga okolakisi te kelelo ekoma atie nga mpe na tie c'est ça yango wana nde lelo tozosentir ke badivorce ekomi ebele mpo biso génération ya lelo eza génération moko ya kobeba génération moko ya kobeba tolingi komonaki toza au-dessus de tout surtout mwasi so aganye plus azomona mobali pamba ozongisu na kongo lelo bokomobake o bakala banda osala te mais nalakoba non namona bamama ebele kala mpe bande kosala bazosoutenir bapapa na bango na respect okondima te ke papa wana asalaka eloko te na ndako boyebake papa nasala eloko te en tout cas yo fo mona mais soko omoni te mama wana un jour kaka bake ngam nasalaka nyonso jamais ata pondu ata makala mama aza fu bokola bana me azala papa na bango papa azalaka
Et ça, l'autre pour l'autre, la poto. Moi, c'est pas si moi chômage, on a que nous sommes ça, nous sommes mal. Bible, il faut se compléter. Mariage, on va se compléter. Il y a aussi l'éducation, c'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment beaucoup de prières et puis faire beaucoup de soumissions. On va dire que yo la simba qui est Olivier aux insoumises. On va dire wana attends pas bien moi dans notre démo va dire ça c'est la nuit moi mais ce que ça me fait réfléchir ça à moi non moi c'est là faut faire la oh maman ça lobi na minute azana anonyme parce que papa libi ba mona to lo va faire comboter mais na oya souvenir na maman Francine Olobini parce que madame ma chérie merci basi parce que on a pas maman papa na pomo ba osa la pété donc tolo ba kamo ba soma ebele est-ce que combien na mobile nanda ezama beto ezama la parce que soki mobile yango pe azo comprendre ete que yo ko na parce que yo vana kana mobile wana to parce que bozala kapo ba muso ba zo na bayeba muso ba na point ya kobengana muso ba na point ya baba yo alo ba osala te tu ko conseil to pesa pona yo zo mona ndenge mais mpona ngai nakoki koloba boye kobengana mobile eza solution te et puis likambo nyonso il faut korange toujours soki totali na bokoko na biso bamama na biso babokoli biso kutu bavie ya pasi kutu ya kosaka te ya koleka mais bamama babengana biso te bazalaki toujours soumise bavandaki toujours na bapapa bavandaki toujours na bamama mais pourquoi kobengana ata mobali yango aza ndeko mosusu awuti koloba wa ata mobali yango aza mobulu mais ntango opesaka ye toujours baconseil ozongisaka ye mwa moke ata azalaki ene ata azali na basi yango soki combien azomona mpenza epa na yo azokende bakote mosusu mais azomona pa na yo différent toujours aoluka toujours azoma pa na yo parce que yo zo lo bakena obenga ki mobile parce que to lo bakala te poto lo bapo ba mona so que to ba to bana malam to za basi malam to lo bapeli kam o pe zo so ape ba mama o min to lo bi auto côté net ba papa o ton to lo ba dikam to ta la partie à tous les deux côtés tous les deux sens les andengi ni dele kila ndeni les amis ba zo lela ba se divorcer na basi na ba ba sa mettre na moté les appels na basi pe ba zo lela les appels na basi ba zo linga ba zo décision pas benga ba tika na ba moko les appels na basi pe wa mona kaka akufa kaka na kufa ne kaka parce que akokana ye kozana akokabwana mbali te parce que amesandi ana mbali na ye siko na pasi na kokabwana ba tension na ba bazobela ba AVC siko ba vanda ka bongo so ba kufa bana batika pe mitike nakoki koloba moi-même tout que les gens toyebi moi parole de Dieu toyebi nzambe ata ndongo opesanga exemple ndongo olobi explication na oke basi mobali soko azoyoka te to soit mwasi wana andima kaka azala na mobali wana mpo un jour azwa AVC to nini donc ntango omoni ke mobali azoyoka lisusu te malgré tout nde tolobi ke bamibali na biso bazala na mwasi moko te ta mosu mibale to misato okoluka ta basala na nzambe soki bobala na mariage obi toluka basala na nzambe abongo oyo akomaya kosokola bato na bavin siko mosala nzambe okakuta neti mosala nzambe adenga abi mama avana kutana pardon nalobeli mutu te po likambo elingaki bongo babike mama avana kutana yaka na dime ya neti ya 200 euros ya 500 euros et puis yaka nanu na nini oyo oya na 20 olata robe de nuit ozala pena bien comme ça tomeka osala prière zo ba bambongo na parole na nzoto ya bana siko yo passer avant kuta na est-ce que on peut libala wana ou pas bon pour ngai pasteur ba nde toloba ba tu nyonso ba nde moko te ba pasteur nyonso ba nde moko te ozomona nde ka balobaka bilala moko ya mabe soko service yango na malala nyonso ya malamu malala nyonso ebebi mais nde tokoloba bapasteur ya mabe oyo ndenge opesi exemple pasteur ya mabe soki ndenge nini me bokokutana mpe ta mosusu na mosali mosusu ya nzambe oyo ya bien akopesa conseil ya bien ozomona mpo balobi likambo nini
couple nyonso baproblème ezangaka te likambo nini oyo ekoki koleka makasi oyo ekoki komema bino ntina suka ntina niveau ya divorce nyonso ate eza ndenge likambo moko te kokoleka ya makasi to ni donc ata likambo ye ndenge ni bokoluka toujours bobongisa kaka mpo bana bazali il faut kotala nakokoloba ndenge il faut kotala avenir ya bana oui c'est ça otala lobi vie ya bana wana ntango bosali divorce ezala ndenge nini sikoneti boye papa ofandi na ndako mponga na oloba naoba likambo oyo eza teke nazokoinvente likambo nazokoba likambo oyo tozokomona tozokoyoka eza nde ntango tondo kokola tomona bayaya na biso batanti na biso bazonyokama bazolela bamama na biso tomonaki alors likambo onga naoloba même pas na kana nga même pas na kana yo même pas na kana ledi mais naoloba na ka par rapport ya makambo oyo biso tokoso tokoya bato oyo topesaka banews banouvelle toyokaka makambo neti bote kolobela sujet sikoneti likambo oyo eza bovandi na mobali ake olinga mwasi obe na Afrique aye abengisi mwasi na Afrique mwasi ayebi te sikoyo ntango mwasi wana to bamwasi wana mpe azalaki mabe to mpe tobake mobali wana mwasi wana azalaka mabe azalaki impoli mpona yango ake kobengisa mwasi mosu na Afrique konyonso to wana so bana mpe baapprendre oke papa na bino apa bango azweli mwasi mosusu obe azalaka na Afrique to mpe abali mwasi mosusu akenda kolala mpa likambo moko boye na ndako moko boye sikoyo bana ntango bakoapprendre est ce que eza kobebisa éducation ya bana to mpe eza kobebisa éducation ya bana nayebi te eza kobebisa éducation ya bana nazoloba donc tozoyeba te tozokende wapi tozoyeba te tozotia vie ya bana na biso donc na danger mpona makambo ya papa baosala na makambo ya mama baosala donc tozoyeba te na sens nazolobela wana ndenge opesika question ke problème moko boye abengisi mwasi na Afrique mwasi wana ye un jour bana bayebi yango donc eza mawa maman Laetitia mpona clôturer oyo elobi nini parce que débat oyo tomoni tokosala sous-série nango susu ya kitoko makasi tokovanda kimia parce que awa toza na salon ndenge ezalaka tovandi bongo maman Laetitia charmante olobi ni mpona oyo na ka oyo ya Francine na souligné mpona moni ya Francine aza mpena pour bapapa makasi mais toza pour bato te toza ni contre ni pour tooloba mpona likambo oyo ezodérange communauté na biso surtout bacongolais surtout baafricain surtout na kati na poto awa mpona baréponse ya Francine alobi olobi nini ya kozwa cameraman ya kozwa en tout cas peza magisel ngama Francine mama alobi na sepe nango ata mokiti na ndenge toza na mboka oyo mibali bamitema mabe mobali akoso likambo moko okamobi okana nazalaka nini nalambelaka ye osepa te mobali ata osepelisi na makambo tuso bia salo mabe osalo mabe akobota ata na camarade na yo asala mpe mamwa mabe mpe ondima obi nono kaka moto ozalaka na ye ake mpe ake abali mwasi yo oyebi te mo ozalaka na ye emo mpe atie ozemi oyebi te me ake kobala mwasi mosusu mibali bamitama mabe obi mibali ko so olingo kritike mibali kritike kaka biso twana momoto ya bomama akoso mabe boye ozoyisime mobali alimisa motu te mamu ya lobi oyo na ntango akala soki ndeni basi na biso na ntango akala bazalaki respect awa basi baza respect basi baza respect te mpo na nini na biso mama soki mobali orespectaka nga mpena orespecte yo te yo ozoza mobali na ndako miso apesa oko eloko te kandi yo ti olobana omonaka mobali na bisaki 1000 euros se batapage yo osepa nango osepa nango te yango na orespecte po ifo bo orespecte nga mponga mpena respecte yo mais te yo ozorespecte nga te nga na nanga bien te donso omonaka mwasi ya ndako aza mwasi na yo okomisa lokwa rideau te lokwa ennemi na yo te acamarade no ya liboso po mwasi ana droit akoboma yo alambelaka yo sikoyo basous-vêtement akosala mabe na nyonso omoni mibali bamite ya mabe yo mwasi na ndako osepesa ye te libanda nde osepesa libanda osepesa libanda ifo osepesa mwasi na ndako amwasi no partout ke fo ozala mwasi na yo alokola camarade no liboso eza ye mpo likambo ayebi ke andalanda mbali na ye mwasi mpo osala mobali mabe eza eloko mokie. Voilà, chers internautes, en ce moment, je suis avec Candy Shop à Babombo, ma concert, toujours là-bas qui dégâts matériels, donc avec des dégâts. Bon, on a vu nos moko, bon, on fait statut à moi là, ils allaient à couple, parce que tout le monde qui va inviter, toujours continuer, toujours avec la série, continue, toujours parce que
Kandi yo moko moni oyo basi couple mibale mwasi na mobali tozoloba parce que pourquoi tant de divorce na poto surtout toba na poto parce que maman tovanda na réalité tozovivre oyo tozomona mingi na poto parce que tovivre son Afrique te. Alors soko oza na mwa baide soko oza na mwa likambo akobakisa mwa koloba pourquoi est ce que yo ozomona elo oni ezosala ke bacouple ekabwanaka mingi na poto. Merci, hein. Gisela Mbia Poupée Barbie. Nina Beknara est multitalent. Hein? Ma copine, ma consoeur, toujours dans les bons. Merci vraiment à ma chère amie, ma chère internaute au bol la Nabi soit à travers Congo Promo TV. Ouais, 5.4. Merci. Hein. Donc, si je dois regarder ça de tous les deux côtés, tout le banet, côté Abassi. Ok. Le Lobassi na poto, comme moi indépendant. Tout ça, tout le monde qui bantou, dans une mentalité Afrique. En Afrique, les femmes surtout dépendra dans les balles. Et ici en Europe, c'est le contraire. Le couteau, les balles, comme moi, alors, ceux qui me quelque part, ceux qui te donnent du peuple qui va, en tout cas, la divorce, c'est ça, parce que la femme, à un moment, elle se voit que l'homme, tu ne ramènes plus rien, tu ne sers à rien. Donc, on va dire comme le niveau que on doit servir et l'autre côté. Moi aussi. Voilà, on est comme on l'aime. Voilà, on va faire comme on l'aime. À préférer, mon nae. Ah, il y a un moyen là-bas, nae. Oui, yo mobile, ça la dévore, nae, t'es qui mobile. Donc, on a pu sur l'Iputa. Et de l'autre côté aussi, il y a aussi des hommes battus. Il y a aussi des hommes battus. Il y a des cas qui n'ont pas fait de Johnny dans ma profil, non? Les hommes battus, moi, que non, mon papa maltraite à Joe. Papa, au Chimoussala, Biloro, Liate, ça, Foufou, c'est ça, mobala alongola ma veste ye moko ba chaussure ye moko et voilà so mbala koti kana chômage boye ba manquement koti ba nini moyen te. Donc alors tout qui n'ont aller pour continuer car on a cadre divorce c'est qu'on a côté mibali pour nous divorce oui les hommes je ne comprends pas tout ça mibali va tourner en avant monter. Vous avez bien en couple bobo peut-être deux bananes bon, souhaitez que tout ça, que tu as fait le troisième mois, elle a atteint chez moi, moi aussi. Ça ne peut pas compter pour moi, moi aussi, pas pour balle. À qui n'est Wap, et pas les camps. C'est-à-dire qu'au petit première dame, mais à palais, ou peut-être Honora, n'a mis sa famille, sans Zambé, pour les camps. Donc les camps, on a plus important. Oui, vous voyez par rapport au sacrifice à terre, vous voyez par rapport au boutique à terre, vous voyez par rapport à valeur. Il y a au petit caractère. Vous imaginez, vous avez fait des enfants. Ben, déjà, bazani, bazani, ange. Peut-être que nous sommes les cas, peut-être nous allons protéger par rapport aux enfants parce que les enfants, là, ils ont besoin de toi, papa. Au moins, la boutique, vraiment, on m'a dit, baza, mater. Mater. Ah, on a yalola. Vous, tout là, yalola, te. Il a tellement tout le monde est tout le banni si bah divorce en candy shop biso toza biso besoin de l'installing to autant na biso na Netherlands toza na biso ba to ye na finiti papa na land o na derrière donc ils ont rôle quand même moi ndenge ya ko façon ya ko vivre ya bato là na ya Belgique c'est différent mais est-ce que n'y a peut-être ceux qui finissent ce que ça peut pas et là c'est le but for like si je dois comparer. Déjà, on a déjà fait Hollande, Allemagne, Belgique, France, c'est très différent. Donc, au moins, on a un bateau Hollande, on a un bateau de la France, on a un niveau paradis. Donc, on a un bateau, ça la vite, on va comprendre la vite, parce que
mingi mpe badivorce mingi toolobela mpe surtout baoyo bauta mpe na babortland bauti libanda baye kovanda bakote oyo bakote kasi bakafe ekangamaka te baboite esilaka te donc amoni neti kote mo azalaka neti bazobomba ye kote mo aye kobima so amoni mpe neti baminda neti amoni balumière ebele ale motu oyo baluki mwa puberté ye na age yaki mokolo donc yango tomoni mpe nyonso wana mpe eza cause ya badivorce mpe ezosalama mpe trop eza mpe nazo effectivement eza peu milieu entourage tu vois les mots beaucoup comme l'Allemagne Hollande distraction eza tellement ok donc soki oti mosala na yo mbala moko ndaku c'est un peu ça et na ya la France oti mosala no beti souvent tout pas mal le risque la congolaise que je salue en passant en France na bela oti mosala no beti souvent ya malo oleki pa kawe encore kawe mkola ko molamba makasi kuto dans niveau kuto vous comprendre donc déjà eza bisika mo tentation c'est tellement belé et à tout ça nos fidèles ah le la Benson le dit mais tellement ma tentation c'est tellement belé et ok tu t'es fait tenter ok mais kokende mpe mobimba te mais tala ya ndako ya bana otiki vraiment nayebi bacouple congolais jour sukande ezalaki mokoni yo osimba vraiment mama boye mama ezala soudain omaka mama tikali na ndako mama tikali na ndako papa tikali na mama ke na ndenge na ye moziki mpe bandi mpe awa omona mama ke moziki na ndenge na ye papa mpe ake koluka ye moziki na ndenge na ye bakei surtout bamoziki oke baki bakekutana na kati ya moziki kuna delega asali babitumba komobima bon sikoyo babi mpona baloka toyeba deja toyebapapa mpe bawasepela bape na bamoziki wana te bapapa mosusu mpe bazosepela po bapapa bazosepela mpe na basi ya ndako bakota moziki me bango bazosepela na babasi oyo babimaka na bango na mopanzi balikangu mpo bazala na moziki mpo bakutana na basalaka biasa ensemble me soki mwasi ya ndako ake moziki papa atelemeli onire ye alingaka makambo ya moziki te eza lokwa neti mobali amoni neti kamarade mongo basepelaka na kamarade wana amikoloba omoni kamarade nalingi wana ete nzonde yende yo mwana neti mwana otena ningi yo ocho mataka milai kwa nini mataka milai kama wasipela na mataka sepela na ye nango omwana moziki mpe quelque part mpe basi mpe bazonyokoma mpe mwa mingi mama basi bakomi kotika na bandako lokola baredo basi balembi mobali akozala na ndako na mwasi na ye abimaka na mwasi na ye te mobali avandaka kana abimaka na ye moko na bakamane na bato mosusu ya kokutana na bango me mwasi na ye oyo azopesi ye bana oyo apesi ye valeur na miso ya bato aobima na mwasi wana te po nini babi mwasi wana komi ya kala bolingo kala na esika ezalaka etikala ozala te etikala ozala te mais basi kotan amoni bamoziki mpe ekosala bamwasi amini asedefule ata mwa moke parce que olia kofana na tension awa ekoma soki mobali azwi avc te mwasi akomela malade ya tension omelaka kisi ya vie bana mpe awa tozotala mpe mpona bana okoya kovanda kaka na libala mo kaka mpo nini kovanda kana mpona bana batala bana mpo nini te mpona sante ya bana sino te bana bazala basekomporte ma basekonduire mabe mais sikoyo estce divorce mpona yo soki bozoyokana bino te tolukelunga nzambe wi mpo bapaster mpe po tosambelaka mpe toloba te keno bapaster mpe bakabwanaka te po bapaster mosusu baza bainsupportable bamama paster mosusu baza mpe bainsupportable toyebi tovanda mpe na communauté congo toyebi baeglise ndenge elekaka bapaster mosusu bazodekoli bamama paster bazodekoli bacomportement suite bavere bandimi na bango donc bazokabwana mpe ozomona oyo mpe toyebi mpe bakombo mpe kende bakabwana mpe deja alors sikoyo tolobani balukelinga nzambe tobe soki ezosimba te condition soki ezosimba te sikoyo ovanda kaka mpo divorce esalama te to ndeni naninga poto sozanga yo mitianaka neti na place na yo sikoyo mpo ekoma te too toolobela so mpe nde to mitiana na place na neti nga boye esimbi te on se casse peut-être pendant vraiment na vandi na mariage te mais si vous avez un mariage, je pense que tant que vous avez un engagement pour les mariés, alors c'est pour vraiment se supporter. Dans la mentalité, tout est bien ça. Tu supportes rien. Tu es mobile notre peu, on a petit mobile, après on a parlé dans la Bible, tu ne supportes pas. Tu supportes pas c'est cause d'un thème qui va maman, qui va moi aussi. Parce que là, on ne peut jamais supporter. Donc, le divorce, pour moi, déjà,
avant kobalana faut déjà koyebana oyo ozomikotisa sikona bacouple de babalana basaja ba 10 15 ans oyo ozomona kino osala divorce par rapport ya eloko moko te ya na sens te mais beta vraiment arrière tala vraiment na nsima oja mosinga disciplinaire otala vraiment na nsima otala ke makambo oyo nyonso mwasi oyo supporte esika bino bowuti bacaractère oyo boyebani baconfiance oyo boyebani toutes les étapes que vous avez passées oyo wana olingi otika mpo na famille na yo alingaki mpe akokango bozali suta boyebala bona bacaractère badefo banini oyebi place ozokende mpe okuta aza mpe na famille oyebi place yatikaki siko yo otiki oyo ayo bana oke kobokola oyo ya mosusu bana siko bosala nini vraiment donc moi c'est qui bassin mpona ozala na forme yo mwasi nsima ekoli qui fait grossir les seins et les fesses. Produit oyo eza ya mwana mboka komona ngo awa toza Simekoli. Ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Simekoli. Ozanga libele, ozanga hanche, t'as pas de fesses, t'as pas de hanche. Y'a caché à Batouza, on trouve solution bonheur naïo. Il y a vraiment des vrais résultats avec mes produits. Je vous salue tous. Numéro d'Ali 07 51 11 09 75. Awatouza Simekoli.